Merci na confiance oyo bozali ko témoigner tango nyonso epai ya bandeko ya Info Plus HD na musala kitoko bazosalela bino mbote batata ba mama bandeko bino ba oyo bo disposer lisusu batanga na bino lelo pona kolanda Info Plus HD. Tika to fungola basango na biso kuna na commune ya Ngaliema précisément na Ozone pona koyebisa bino que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki bongo inauguration ya usine ya traitement pe captage d'eau elekanaki kitoko ba détail na elema oyo. Awa na commune ya Ngaliema précisément na biza Ozone kaka ndenge bozomona ba membre ya gouvernement baza awa ebele boye bakyo ezande cérémonie ya inauguration ya usine ya traitement pe captage d'eau potable na capacité ya 110 000 mètres cubes par jour. Pe bosimba ke cérémonie ya inauguration oyo esalemi epai ya yemoko chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi na arrivé na ye ayambamaki kitoko pe protocole azwaki maloba pona kopesa bato nyonso baparticipaki na œuvre oyo maloba. Na nsima na yango président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akataki ruban kaka ndenge ezalaka na basérémonie ya inauguration nyonso pe kaka ndenge bozomona wana pe bato nyonso bazalaki wana basepelaki makasi. Na nsima na yango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki visite na bachambre to pe na bisika oyo mosala ya traitement pe captage d'eau ekosalema. Tika toyebisa bino ke usine oyo ebakisami na oyo ya Lemba Imbu oyo ezalaka bongo inauguré le 23 août 2022. Pe to rappeler bino ke awa chef de l'État aposaka première pierre na yango juste kaka sima ya accession na ye na pouvoir. Pe boyeba ke usine oyo ekosunga population ya Ozone, Delvo, Kintuka, Mama Mobutu, Mitendi, Meteo pe bakote mususu ebele. En tout cas biso pe topesi longonya na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona réalisation ya projet ya kitoko oyo pona population ya côté oyo. Po balobaka ke l'eau c'est la vie mais eau potable c'est une longue vie. Tobeta lisolo ya mvula oyo ebeta kibongo mercredi 22 février oyo na ville province ya Kinshasa boye bakesalaki ba dégâts moko ebele na kati ya ba commune nyonso ya Kinshasa. Site érosif ya route Matadi oyo bauti kobongisa récemment na quartier sans fil na commune ya Mongafula pembeni ya Matadi kibala oyo ezalaki endommagé makasi na mvula oyo ebetaki mokolo ya mercredi na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo. Boyeba ke situation oyo etiki ba habitat ya kwe ya capitale na inquiétude surtout pona ba usager ya route nationale Kinshasa Matadi oyo bazobanga lisusu kenzela ekabwana pe basengi intervention ya ba autorité face ya likambo oyo po ezo risque ebebisa ville ya Kinshasa na oyo etali denrée alimentaire. Tika to rappele bino ke érosion oyo eza près ya 20 mètres na esika oyo bauti kobongisa kaka na nzela oyo. Tika to ebisa bino lisusu ke mvula ya mercredi 22 février oyo esali ba dégâts ebele na kati ya ville province ya Kinshasa pe bandaku ebukani bakote mususu inondation ya makasi ba dégâts matériels esalemi mingi pe ba commune ebele na kati ya ville province ya Kinshasa ezalaki inondé na ndenge ya kosakana te. Yango wana bakino bazotuna est-ce que priorité eza ya kocurer ba caniveau po mai ezalaka na facilité to pe priorité eza ya ko démolir ba construction anarchique na ba emprise publique wana mutuna ya bakinois epai ya bakonzi. Po boye Kinshasa jour mususu mbula ya Noé ekosa. Ba reporter ya Info Plus HD bakita kibongo na veni université précisément na Kapela kotala ndenge réhabilitation ya nzela wana ezosalema kitoko na OVD. Mikolo eleki tolakisaki bino ndenge avenue université awa na Kapela ebebi makasi pe population balelaki kasi ya malamu ezake bakonzi bayokaki kolela ya population pe misala ya réhabilitation ebandi kitoko kaka ndenge bozomona wana. Yango wana tozongaki lisusu pona koyoka réaction ya population pe boyoka bango na micro ya Info Plus HD. Sala moko toyeba te so OVD sala musala to ayaka ndeko suje batela. Zelo batu sala ya bongolo oyo eumeli yango kote ata kutu amwa kute sate menzela ngwe bebisko o nde bana basala basungoli bana bachumboli kosala na bango yaya toyeba na biso pete toyeba te soki bango bazolinga nini soki susi na bango eza nini pena na mboko tala mboka balinga zo exemple kwa tala longa brasa tala biso pena peya munene zelo bana bakanya ngwe beta dia kwa mbele nde bachumboli bwe kosili sango esi na lelo te
Mandava bandaki na obayebaki place oyo mai etomisaka ute ekotela batina mapango place oyo nyonso se molede to oleka te neti oyo baotosala na kapela de station totala na gauche pasa nyonso wana mai ezotonana nzela ebele sombulede to oleka te ete bandeki ezokangama bakoto toleka na pasi basalango balema te boyebana asuka komi tolela neti nzela oyo awa kini mashine ezaka awa bango kuna nzela basala nde bandelatika ngo yo tomoni baresone biso ya mosala yango basala mabe baresone biso yosala mosala bakontinue batika te. Tokosenga kaka na office de voirie et drainage OVD na Mokuse ndenge batimboli boye soki bamvula ebandi awa ekosala lisusu badega ya kosakana te ezosenga ke mosala yango ekende mwa na lombangu po esala bien population baleli. Olingi oyekola pilotage ya drone regie télé numérique pe montage vidéo pe habillage ya kabongo na centre de formation Info Plus HD. Plus HD production center il faut que pour la nyonso ba ebolingaka ko balisa connaissance likolo connaissance ko balisa moi un plus c'est beau ya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli notre et votre leur matassa notre et votre leur BTC nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production. Ozala posa babenga yo régisseur ya l'émission Kobuka la Teyaka. Ba porte fongami pour la Bino nyonso pour la TV. Tozaka kala montage vidéo té na prise de vue. Topé na journalisme peu habillage té kasi tozape na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique. Ozala posa o mixer ba émission ndenge ngai na mixaka Kobuka la Teyaka yaka o mixer. Parents, mon sang, notre et votre leur, matassa, notre et votre leur. Awa toza na sala montage Info Plus HD Production. Toza la poso ekola montage vidéo pe habillage ndeko mwasi ndeko mbali ko kala te ya kapo occasion kitoko epesemeli bino awa na Info Plus HD Production. Tozo pesa couper tozo projeter directement vidéo na biso po ba logiciel na biso awa eza bongo ya sika ko ezopesa ma kitoko formation ko ya sur Ali mabeteli journalisme wana kushije muke yaka ozala poso yeko na ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oyeko na ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai debout la colonne la douce animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso po biso awa boulot toujours salande tozo ba pete zo yaka. Prise de vie au niveau où va filmer awa pe tozokomatisa drone lokola avion olingi oyeba komatisa kokumbisa drone ndenge nindeka kovaka likolo awa na Info Plus HD Production formation ya matapamba jeune omatisi otuni ngai soki centre Info Plus HD Production ezonela bosika te na commune ya Ngaba nsima ya maison communale ya Ngaba na benikisanga numéro 38 bosika te yaka po ba place awa eza bongo limité to pe benga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko place. Rédaction Info Plus HD Sali Constant Moko Bakina ville province ya Kinshasa na RDC topé monde entier ba divorce ezo salema ebele nini ezo causer ba divorce wana boyo ka réaction ya population. Mais bino ba jeune lelo pourquoi mabana na bino zo kufa zana na éducation de base bozana ngote wa biso to bota mina éducation mais bino cette fois-ci éducation ezate
bokomi mama na ndako ozoyeba te mama azali papa azali mama akopesa conseil okoyoka te papa akopesa conseil okoyoka te yo moko na mwasi yo babali yo ou soit babali yo nante ozala na mibali 5 6 yo moko elamba moko wu mafuta moko bosomba yango 5 mibali oye na oyo lobi ngai mafuta esili bapesa 5000 oke kuna ngai mafuta esili bapesa 3000 oke kuna mafuta moko kaka bokale ya mafuta moko tosomba yango 5 mibali pasi eza makasi na mboka eza très difficile ezala mama mosusu bakobala ye batie na ndako aokoka kosupporte pasi oyo mobali aza nango te mpo misala ekomi pasi mobali akobima lelo oyo abimi na mwa azwi te abafutaka ye fin du mois mais mwasi aza mwasi ato du jour alingi chaque jour mobali apesaka ye amoni moninga na eloko aluli amoni boyeboye asepeli na bavio amoni moninga ayebi te moninga bozwi wana azwelaki yango wapi ere yo kovanda ndaka libala omoni kaka mobali aza capable na kopesa biloko ozozwa na moninga antuka kosupporte libala te kobanda okomona mobala moninga bien obi ngana divorce ngana ke luka libala lokola oya ye yango okomona ope kuna ezosimba te mais il faut kozwa kosupporte makambo nyonso na éducation na kosupporte ka prise ya mobali fo yeba ke mobali anga fo alamba boye fo alia boye fo nyonso osupporte yango lelo na vie ya lelo yo mwasi mpe eza te kaka vanda na ndako lokola mobali aza moumbu abalaki yo alukaka apesaka yo mobali mpe aza moto lelo ekomi mwasi azobima mobali mpe azosala nini wana nde foye na bino mobali akoki ya na 1 yo mpe oye na 2 bosali nini. Beaucoup de divorces wana eza tous les deux côtés na ka ya mwasi na ka mobali infidélité eleki trop lokuta eza na kati ya mabala yango obali mwasi boye azo respecte baparent na yo te akomisi mama na yo mbanda na ye bafamille na yo alingi kubaya na ndako te bamela ata mai te donc yaye bayaka kaka yango omona trop de divorce ezosalemaka mwasi batie na ndako mbonga pasi na luki nazwi mwasi natie na ndako nakeluka nabuli na moto ozonga boye aza na moyebi moko boye motu moko boye apesaka ate eloko te akoma bima na ye donc oyoka mwasi na yo ate atrishaka na kingani asalaka boye donc yango wana ezomema badivorce ebele do baincompréhension compréhension eza te na bacouple mobali acomprendre mwasi te mwasi acomprendre mobali te. Différence nini ezali entre vie sociale ya kala na vie sociale ya lelo wana ezali question oyo ba reporter ya Info Plus HD batunaki population. Et ce qui te tali vie ya kala na lelo différence eza makasi. Lelo donc tozomona nyonso esimba te. Moyen de vivre donc banzela partout salité mai kolia pasi par rapport ya kala. Makalo okutu nazo teko papa ezalaka boite bakisa saki moko makale komi 70,000 toko vivre ndenge ni masango koloba te tufu koloba te to tozo souffrir to nyoka mama kazi na bana mi nerva la bana na classe cher makambo nyonso passe mai passe kura passe olia passe saki makala moko 70,000 toko vivre ndenge ni ya vie eza passe tozo nyoka mara mama oto nyoka na to souffrir makasi donc passe peteni social ya lelo na ya kaliza différent makasi biso toza bano ya tangwa mokoto bona na vie sociale kolia ezalaka par jour tobanda nzala ezalaka nango me ezalaka kwa nzala neti ya lelo nzala ya lelo pinteleki wana nini apropos bakonzi na biso babitema mabe lelo mosala ngo boyo kokwambulie biso soki bozokoka te botika na bino oyo mpe koya mpe so akoki te alongwe na ye esileke bopesa biso pasi tozonyoka mafort toyebi te oyo bozosala toyebi te mabeke ebiki tofote bino te baoyo tokofote tokotala toro so mpo osalika ozokolieka babusoboka bozosala. Bible elobi que le mariage soit honoré par tous. Bourgmestre ya commune Yangaba Excellence Aimé Francis Lolinga a célébré Kibongo mariage moko mokolo ya mercredi 22 février oyo elekalaki kitoko. Jili Malongi azalaki wana na compte ya Info Plus HD.
Mokolo ya mercredi 22 février oyo na quartier Rigini avenue Général Ikuku boyebake ezalaki bongo cérémonie ya mariage civil oyo ezalaki célébré epai ya ye moko excellence Aimé Francis Lolinga bourgmestre ya commune ya Ngaba. Kaka ndenge bozomona nyonso eza déjà en place. Bamarie pe bakomaki modérateur ya cérémonie azwaki maloba mpona kointroduire nyonso. Pe ye moko excellence Aimé Francis Lolinga azwaki maloba apesaki babala animate ya kaka ndenge ezalaka pe cérémonie nyonso elekanaki kitoko kaka ndenge bozomona wana. En tout cas bamarie bazalaki satisfait na disponibilité ya excellence Aimé Francis Lolinga. Biso pe tobwakeli kaka ba fleur na mosala kitoko azosala pe to souhaiter kaka félicitations na couple oyo à suivre. Olingi mwana améliorer langue française na monoko na esombela kit complet ya album Les Fous du français pa bandeko les français par la musique Kasibu landanze pour la bango moko. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Montons son, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs accompagnent les noms. Les adjectifs possessifs ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Montons son, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Montons son, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, BTC, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ce stylo? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse?
les Français par la musique olingi ozwango landa kaka vidéo oyo ba adresse epesami wana. Chers parents, c'est le moment de se préparer pour la réussite scolaire de vos enfants. Avec la maîtrise du français, langue d'enseignement de nos enfants, voilà pourquoi le professeur Loulia Kronor met à votre disposition et à celle de nos enfants des supports éducatifs qui facilitent l'apprentissage, la maîtrise et l'assimilation du français. C'est moi qui ai chanté, c'est toi qui as chanté, celui qui a chanté. Car la réussite de votre enfant en dépend. Le français par la musique est là. C'est le moment d'accompagner votre enfant vers le succès final. Voulez-vous en procurer en support audio et vidéo? Contactez la librairie Livre pour le Grand Lac et aux éditions Pauline chez les filles de Saint-Paul. Ou encore, contactez la direction de l'école de votre enfant. C'est nous qui avons chanté, c'est vous qui avez chanté. Olingi okoma caméraman moko professionnel pe journaliste moko ya kitoko yaka bongo na centre de formation Info Plus HD. Info Plus HD Production Center et porte. Pour la vidéo nyonso ba evolingaka ko bakisa connaissance likolo connaissance ko bakisa. Moi un plus c'est boya ba filière c'est tellement ébélé okoye ko na ndenge moko esengeli. Notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, BTC, nos voleurs. Les lots toujours présentés Bino Bongo Régie Télé et Info Plus HD Production. Oza la posa babengayo régisseur ya l'émission Kobuka la Teyaka. Ba porte fongami pour la binoso pour la TV. Toza kaka la montage vidéo té na prise de vue topé na journaliste un peu habillage té kasi toza pe na Régie Télé. Bongo ya Régie Télé HD Production Info Plus eza bongo Régie Télé numérique. Oza la posa o mixé ba émission ndenge ngai na mixaka Kobuka la Teyaka yaka o mixé. Parents, monte ensemble, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur. Ah, nous avons un montage Info Plus HD Production. Nous avons posé montage vidéo et habillage de roman si de combat de Kalate. Il y a un capo occasion qui toko et puis c'est Melibino. Ah, voilà, Info Plus HD Production. Nous avons pu couper, nous avons projeté directement vidéo la mission pour le logiciel la mission. Ah, et ça pour vous, il y a si capo les autres ça m'a quitté pour formation. Bien sûr. Allez, les journalistes ne wana kufigie muke yaka ozala poso yo la ndenge nini ba présentaka ba journaux yaka oyeba te yaka tope olingi oye ko la ndenge nini ba animaka ba émission ndenge j'ai des boules la colonne la liste animaka yaka oyeba te yaka Info Plus HD Production et fond ba porte pour la bino nyonso pour biso awa boulot toujours salande ezoko ba fait des informations yaka. Prise de vie au niveau où il va filmer, il y a ah ouais, puis tu matissa drone, loco l'avion, au lingo il va pour matissa, pour glisser drone, ndenge ndeka pour kaniko. C'est la sienne. Ah ouais, on a Info Plus HD Production formation à matériel. Otuninga iso ki centre Info Plus HD Production ezonga bosikate na commune yanga basime maison communale yanga ba na beni kisanga numéro 38 bosikate yaka po ba place awa eza bon limité to pebenga biso na ba numéro oyo eza liboso ya ba télévision na bino kimamba ko ya c'est la sienne. À qui appartient cette école? Invité du jour, il y a Lelo Moko ya Bandeko, les Français par la musique et na plateau na biso alobel album na bango Les Fous du Français. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Par rapport à l'élément to présenté qui dernièrement to équipe na bino, to menga ko présenter bino projet yandeko yo professeur Loulia Kronor. Projet ya a initiaka tondima
pour accompagner Yena projet. Parce que tout le monde a un projet d'intérêt, vraiment, ça a un grand intérêt pour nos enfants. Mais peut-être pour nous-mêmes aussi. Oui, français, Namboka Oyo, langue enseignement. Yé, Azali, professeur, tant que ça français dans l'école. A constaté défaillance, Mingba va faire le blé, mais ça élève. Attangisi, mbola ebele, mais niveau à français, ça va diminuer. Ça va kita. Il y a une idée, il y a ko tangisa bana wana, il y a ko pesa mate ya naye na ndenge mususu. Omuni likanisi ya azui, ya wana vraiment faut te féliciter. Azui likanisi wana, abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope, mate on appelle ça bango na créer na classe bazo similaire pour niveau bana so kitabe ko kita. Na leisa bango siko na musique. Allez, siko yo. Et à côté si banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini toloba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana oya atangisaka na classe à côté si atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango ayo ezali audio oyo eza ba vidéo na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango exemple lokola torba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français 1 et bien faut base la base ma bomana les fous du français 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux azako yembape ba notion mususu maté les kana classe les 4 points cardinaux on ezali cours de français te message géographie nous c'est ça kana kati eza 8 chansons mobimba mais sokotali nous avons on peut avoir ici je crois que 10 ou bien 13 leçons et ça dans l'album français est la langue enseignement français ezali langue officielle au niveau administration. Et français ce que tu bimen à niveau ya mboka français ezali et ce que permet de communication na ba mboka na ba paya na bato mususu o ba bilinga la tête par exemple na ke France na ke Canada na ke Côte d'Ivoire na ke Congo Brazzaville ici Brazzaville ku tout le baté parce que bon ba ko le balingala mboko ba le balingala te ba le swahili te o ba le baka qui congoté ou ba le chiluba te na ko le bana en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt mounene pour te maîtriser français. Alors ndeko ya bimisi initiative de ko to encourager pour à partir à moi déjà ay ba maîtriser français mala ma partie à école. Ya ngona toujours ko tchango na disposition. Ya baboti pour na bana na niveau ndako. Puis, à niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire, c'est un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a des leçons, on a tous des vidéos, et ça, on a dans la classe. On m'a donné à maîtriser bien les mots possessifs, on a des gestes. Donc, ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau à l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba, boyeba n'eng beaucoup consommer ango, n'eng beaucoup encourager n'dekonabiso, na innovation où ils allaient quoi apporter na domaine et enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous les pays mbela na organisme, où il va quoi peut kosunga ndeko. De façon que tout ça, ça demande de l'argent. Awande to boucler complètement édition na biso ya lelo. Merci na confiance et fidélité. Oyo bozana ngo ya kolanda biso tango nyonso. Merci na équipe technique et rédactionnelle ya Info Plus HD. Na musala kitoko basaya libino un grand merci na les valables motoma ko bien na bakisela et papa social. Na pesi mbote na papa Evi Makuba oyo azali molandi ya solo ya Info Plus HD kasi soki Jésus Christ. Nzambe ya pasteur racheté lita aye itenga ina bino rendez-vous ezala kaka awa.